Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandi. Non, soit des shows de Nar TV. Merci, Nabao Balandi des shows de Nar TV. Tu es tout partagé le sus ensemble. Kakande tout sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokip. Nazana image moko na lingina laksabino. Yaya problème ya bilia liana bisomba somba. Question ezaboy. Ndengo zumo na wana eza kwanga. Mena kati ya kwanga wana ndeko moko asomba ki kwanga. Na kati akikukuta muselekete. Akuti muselekete, c'est-à-dire jeko. Akuti muselekete na kati tango abandaki kolia. Alors ndeko il faut kokeba tango tozo somba biloko bisomba somba. Ezana kwanga mususu eutaka Chine. Ezana kwanga ezouta na ba pays d'Afrique toyebi. Ezana ba kwanga mususu ezouta na Inde. Na yebi te soki ba chinois pa na bango baliaka kwanga. Modelo batekela biso na yebi te. Chinois oki kolia kwanga mena ndenge na ye. Mais komona chinois komi koteka kwanga o bakangi na makasa ndenge moko biso ba congolais to kangaka na yebite comme ekoza na ngope mena yebite pona kenda Chine te. Mais comment kokamwisa biso business a kwanga ezalaka pona ba congolais mais kwanga koma pa ba chinois pa ba pakistanais pa ba indien voire même pas ya ba bandibo en général to yebite mais question ezalaka vigilance ya zila otala na kati ya kwanga oyo eloko nini salami na kati. Ponga na peso trop de détails te na che vidéo landa. Bonjour, on est aux chers frères africains ou congolais en particulier. Je vous montre une chikwanga que j'ai acheté à Château Rouge, précisément sur la rue Panama, en face de la boutique des Congolais. Mais cette boutique-là, c'était une boutique des Pakistanais et des Camerounais. Avant, c'était que des Camerounais. Maintenant, il y a des Pakistanais qui vendent aussi. Qui vendent avec eux. Je ne sais pas s'ils l'ont vendu aux Pakistanais, mais il y a les Camerounais qui sont toujours là. Quelques Camerounais qui aident les Pakistanais à tenir ces magasins maintenant. Alors, les numéros, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est vraiment au début de la rue de Panama, à côté des toilettes publiques. Je pense que c'est numéro 1, si je me trompe. Je vais aller vérifier. Il faut jamais aller acheter les chikwang là-bas. Je vais zoomer pour que vous voyez exactement. C'est une bête que moi, je pense que c'est une petite grenouille ou bien lézard, je ne sais pas, qui se trouve dedans, dans la chikwang. Alors, n'allez jamais dans ces boutiques et achetez des chikwang des personnes que vous connaissez qui sont propres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait ça sciemment ou par accident, la bête est rentrée dans la feuille ou dans le processus de fabrication de la chikwang. Donc faites vraiment bien attention. L'endroit où vous achetez des chikwang, les chikwang maintenant sont pas propres. Vous faites-les vous-même quand vous pouvez le faire parce que ça craint vraiment. Ce qu'on mange, il y a parfois des bêtes bizarres dedans. Les gens qui nous font des chikwang, ils sont même pas propres. Ils vérifient même pas qu'est-ce qui est dedans. Je zoome encore plus pour que vous voyez exactement la bête qui est dedans. Vous voyez bien, c'est une bête. C'est une bête là. Là, c'est des pattes. Et c'est la tête. Ok, c'est une petite bête. Hein. Mais c'est une grenouille, je pense, ou un lézard.
Mais ça suffit vraiment pour dire que ceux qui nous font des chikwang et nous les vendent, ils font jamais attention à l'hygiène, à la propreté. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, ou bien par accident, ou c'est sciemment, je ne sais pas. Donc, je vous déconseille vraiment d'aller acheter des chikwang, congolais, ou de ne pas aller dans des boutiques pakistanais ou camerounais, là, qui peuvent avoir des genres de chikwang. Parce que dans des chikwang congolais, je n'ai jamais vu un truc pareil. Jamais. Il faut arrêter de manger n'importe quoi. Arrêtez vraiment d'aller acheter n'importe chez quelqu'un que vous allez acheter vraiment chez quelqu'un que vous connaissez, que les chikwang viennent de Kinshasa ou viennent de RDC. Parce que ailleurs, vous faites-les vous-même, comme j'ai dit tout à l'heure. Arrêtez de manger des chikwang que vous ne connaissez pas, là où ça vient. Voilà. J'ai fait ces trucs juste pour vous faire dire de faire attention avec les trucs qu'on achète à Château Rouge ou ailleurs par exemple. Allez, bonne journée et puis voilà. Nabanzi nyoso a expliqué pe na kati ndenge ni événement et salami. Mais question eza pe ya koluka koyebaka. Est-ce que balambaki jeko to balambaki muselekete wana na kati ya kwanga? To muselekete yaki kokota esika bakenda kobombela kwanga. Voilà, il faut aussi comprendre na basansi wana. Question ezali soki mutasali kwanga eza très difficile eloko aboye kota na kwanga. Donc faut to poussa makanisi musika. Soki eza réellement ki bimi na kati seki muto alambaki kwanga yebaki kache muselekete to ndenge nini na ebite. Et que kozala pe batu mususu baza malpropre. Conservation ya ba biloko na bango, ba stockage na bango propre ezate, muselekete aye atoboli akevanda na kati ya kwanga peut-être. Ou encore yaya toyebite mokili kaka makambo ebele elo oni tolinga toloba. Il faut kokeba na bilialia. Tolingaka biso somba biloko o biso toliaka pa bandeko na biso semie. Tolobi te to ponaka bandeko na biso mais yo moko yebi wapi siko sombaka, c'est-à-dire zalaka ka vigilant. Ezaka ko somba pe pa congolais te po partout pe ba problème ezali mais zala vigilant yaya na bilialia. Yango zomona ya bilo mususu oleka bo libumu pasi ebandi, bilo mususu oleka bo okufi. Tobeleli bandoki po biso première des choses ezara bandoki. Or bandoki pe na makamsu bazara tezakara ba imprudence na ki mutema mabe ya batu mususu bazoboma batu na nko. Voilà, parce que jeko normalement jeko muselekete wana azara poison. Donc soko leya kitina libumu c'est la mort. Ya mona bilo muso leka be libumu pasi bakeno hôpital okufi. Na minute wana oleto yeba na koyeba nini yo salaki nini oliaki biso tokenda mbala moko na bandoki. Or eza na ngope likambo bandoki te. Donc eza ki mutema mabe pesa partout et quelque part ba conservation ya babilo na bango ndenge bazoteka. Yaya il faut kokebaka. Côté bazo bomba ngo na ndenge ya bien te, bazo tia ba stock na bango côté moko eza trop bizarre. Ba nyama ba insecte bazo ya kokota, yo petango sombi, imprudence tantôt zolia na butu ya mbangu za fatigué, nzoka na kati wana zolia muselekete. Donc c'est très dangereux. Yango bandeko balobi des shows mais kaka ko beta alerte surtout na bandeko na biso, yo ebika biso tolinga kwanga trop. Kwanga eza na problème te mais wapi yo kendo somba. Kwanga eza na problème te mais est-ce que shop okenda ko somba baza propre? Parce que kotala wana abimisi na kati ya kwanga esika kati kwanga ndeska muselekete wana abimi. Bongo so ezaki na ba précipitation onyatika kwanga deko dindisi na munoko meli. Muselekete akoti na libumu. Olali na buto la mukite directement to gangi bandoki. Nzoka na nyoso bandoki bazala raté. Erreur oui la part la nourriture ou yo consommer nourriture ou tu as pinesika yo somba qui malpropre mauvaise conservation de nourriture yango pizu sala ke ba erreur abuzo sala mana ba santé abatu yango bandeko balobi des shows meka ko laksana bandeko bamona yaya yango to lakisi yo mtoliaka kwanga
Soko sombi kwanga yaya kolia ka eka mbangu te. Kolia ka kwanga ka mbangu te. Luka ofina ka kwanga bien. Fungola ka kwanga na kati nango omona biloko nini yo zolia. Plupart des cas ba kwanga msusu basala yango trop sale. Hormone zolia kwanga be salité pende zo bimana kati. Donc merci beaucoup au Tungeto le Bangoana. Partagez votre émission, aimez, commentez que ça la bien. Et Zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah Michel Zagoya. Ciao.